La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Famille Bota, message nanga oyo, eza par rapport ya ba vidéo oyo, papa Caleb asalaki, pona koloba aboyi désordre na matanga Caroline. Caleb Tukebana asitaki kombo ya famille Bota, asite na kombo ya ba Abakuk. Alors, naye vraiment na tongwa lelo, na moi analyse amukie pour na ko éclaircir certaines choses. Na oluka na interpellé ba comédien. Na oluka vraiment na interpellé ba comédien na likambo. Toza batu biso tu tomonaka nini elekaka na ba matanga ba comédien. Biso tu tomonaka. Mutu moko ta ko bima lelo na réseaux sociaux aya oloba ke no o elekaka na matanga ba comédien ayebite amonaka te akangaka misu azara aveugle. Mutu moko oyo oloba ngo azate. Nanga na bandeko bolandanga na ba comédien bayebise qui se passe na ba matanga. Lelo émission à Caleb eleki na réseaux sociaux émission ya président Caleb elobami na ba sens ebele. Na osolola lelo na opesa bino message oyo par rapport ya ba fan ya Bellevue na ba fan ya Sila. Tout le monde ezala ba comédien bayebi ba fan nini o ba créaka trouble na réseaux sociaux même na ba matanga. Et si yebana président Caleb pona ba famille Bota zana okimia. Zana okimia. Bosala ngo ka te boya oloba. Bosala ngo ka te bosala mwa hypocrisie. Po lelo na monde ba comédien hypocrisie nde renia makasi. Lelo penza na monde ba comédien hypocrisie renia makasi. Ba comédien ba développa hypocrisie na niveau moko zéro. Ba comédien ba développa hypocrisie na niveau moko élevé. Même bino moko ba comédien sika boza. Boyebi ke ba fanya Bellevue baza incapable de créer trouble na ba matanga. Boyebi ke ba fan ya Bellevue baza penza na capacité wana te. Yo créé des ordres mo boye. Yo créé problème moko boye ya ba jeton. Yo créé loko mo wana boyebi ke ba osala ngote. Kaka sikoyo awa matanga ya Caroline kaka sikoyo awa. Toyoki Marie-Jeanne kuna ye koloba. Toyoki Marie-Jeanne pas même une semaine Caroline a koufi. Mais toyoki Marie-Jeanne ndenga ye koloba façon ba obwa kele ba jeton na matanga. Toyoki Marie-Jeanne ndenga ye koloba na bato asila na ba Abakuk façon ba obwa kele ba jeton na matanga. Pona ba fanya Bellevue bomela maya pio. Même ba comédien o baleka ke pa Bellevue bala na ba je wana te. Ya oya na matanga babandi ko bwaka ba jeton bala na ba je wana te.
bajane ezala mingi na bacomédien oyo bamibenga baabakuk, bacomédien oyo bamikomisa baabakuk par force. Bajia wana ezala mingi na bafana sila tomona awa matango ezalaka matanga nani oyo basabolela biso Ursule Peshanga ezalaka matanga nani na bosani bokomelanga na bacommentaire. Ursule Peshanga alata elamba na ye ya file kanda ezalaka surtout so oza na manzaka olati elamba file moindre pempe ka boye elamba kozwa mwa crèche mokie mpe elamba etoboki tomona nde bafingela biso Ursule Peshanga. Tomona baabakuk balanda Ursule Peshanga sima na matanga baofinga ye. Tomona siko eya na bacomédien ebele bayebi na bango ke non bafani ya perdi baza na bango incapable ofinga baa na kapasité wana te ya oya kotelemaka babanda ofinga eza nango ndenge na bango te nango ndeti na bacomédien babanda ofinga mameto ali nango ndeti na bacomédien ovandaka babandi obokela bato bajeton milo nani botengela biso nani yango mpenza na bacomédien aoya na matanga ye na matanga avandi ka boye directement abandi kobwaka bajeton ezala nani yango ezala nani 1050 ezala papa Serge po bato tu baleka na famille bota base respecta na bango tous les comédiens base respecta na bango siko banango boyo bwaka bajeton mais toyebi déjà place mama Thérèse aza aobwaka eloko mo boye toyebi déjà bato lokwa bayibutu baza ba antivaleur kutu na maboke aobwaka eloko moko boye toyebi déjà clique ya Jérémie so baye na matanga baobwaka eloko moko boye Bellevue na matanga ayaka ko se faire voir te Bellevue na matanga ayaka na matalana te ayaka bapesi ye kiti na ye avandi bien avandi au contraire sila ayaka na matanga avanda même pas azalaka atelemi na ekiri na ye bomona bekiri na ye base na ye bango mo bandi koloba mama na biso totelemi na mamse boye oakomeka oakosala boye tomonaka yango na biso bafani tomonaka na biso nyonso wana to banozongisa baimage ya matanga bauti okende ya suka na bosani nani akufaki Bellevue azalaki ya ovanda na kate ayaki avant ake avandi na kati tomona asila ayaki atelema ye na bato na ye tomonaki eloko nini ekreaki suka nango tomonaki ndenge basanchargeaki na Peshanga. Alors ntango bosala boloba ke désordre toboyi désordre bosadresse na baabakuk po bango nde bayaka mobondo bango nde bayaka wana bakoya baakompagne sila ti baoya deja wana tokoteli bango wana bango nde baya bongo bango nde bayaka na bulke oyo akomekawa tokobebana bango nde basalaka deja bavideo ava bakende matanga basali deja bavideo bomoni ya tokoti toloba oyo tomonaka na réseaux sociaux toloba oyo tomonaka na réseaux sociaux totikala omona jamais Bellevue yo osala polémique na matanga totikala omona jamais bacomédien baacteur oyo ya famille Libota bayo osala polémique na matanga tomona te totikala omona jamais bafamille Libota baakompagne Bellevue na matanga mpo bayo osala bapolémique tomonaka te ntango boolobela likamba polémique ntango boobeta sete surtout na likamba polémique en tout cas kota Bellevue bomela mai ya pio ntango boolobela mpe ya likamba polémique bobeti sete place wana mais kote ya Bela bomela mai ya pio po eloko bokanisa
na bafamili libota bozwa yango te. Eloko bokanisa wana ke bata Bellevue bakosala baosala yango te. Bala na bango kimia. Bala na bango kimia. Bakomedie belé bakoka kolobela bakuki te bakoka koloba te. Bayebi na bango me baoloba te. Bo travaillera na hypocrisie. Bino nyonso bo travaillera na hypocrisie. Po soki bino nyonso bolobi kete toya kotelemela likambo bobimisa pena mutu ya likambo, bobimisa pena source ya likambo. Bobimisa pena place mabe euta. Bolongola pe ba mauvaise énergie pene na bino. Bolongola pe mipepe ya mabe pene na bino. Mais tant que bino moko ba comédien yango, boyebi vérité, mais boza incapable de lobango na réseaux sociaux. Boyebi ke intel na intel, bango nde bosala boye. Boyebi ke mutu boye. Nda créé boye, nda sali boye, mais boyo koko bimisa yango te. Bokoka koya olobango na réseaux sociaux te. Pourquoi? Parce que bobanga ba ofinga bino, bobanga ba otia bino na miniature. Lelo bazongisi pape lombeti. Lelo tomoni mutu moka bimi aye ko zongisa pape lombe na ba problème. Pape lomba linga finga malisusu. Bolingi bo finga lisu pape lombe. Boyebi combien pape lomba sala pour na réconciliation sila na Bellevue. Boyebi combien des abakuki oba maïtia pape lombe na miniature. Boyebi combien pape lomba fingama. Boyebi. Lelo mutata ye koloba bola. Lelo mutata lobi asala analyse apesa conseil. Aloba na ndenga malamu pona sila. Baoya baofinga toyebi kezaka bongo. Matanga Caroline eya place au gérer barando te. Oza muto luka rando. Oza muto oswana na baninga. Oza muto pena otie totie, osimbi tosimbi, obeti likofi tobeti. Oana na problème ina comédien moko songolo. Oana rando na comédien moko songolo pakala. Kende luka ye. Oana rando na ona ndeko kende penza luka ye. Luka ye bo betango fara. So bo bunda makofi kende luka ye bo bunda makofi. Mena matanga Caroline esika o gérer barando te. Eze sika o gérer barando te. Na matanga Caroline vraiment ba comédien belé ba boyi na bango. Boke matanga Caroline na boti ko bwa ke la baninga ba jeton. Marie-Jeanne na yo tomboka, mais na moni ndeko moka zokoma ba bwa ke yo ba jeton na matanga yo loba na caméra. Oui. Elle a bien fait. Aboyi na ye à répondre kuna na matanga et comme bitumbe comme biswana. À respecter mémoire en déconner Caroline. À respecter mémoire en déconner. Babwa ke liye jeton kuna. Ba fingi ye kuna. Mais aboyi ko créer des ordres na matanga. Po soki alingaki aloba. Bato babwa ki ba jeton. Balinga ba kundama. Ye muto a répondre. Réponse na inde linga koma. Bato a Bellevue. Azaki très sage. Aboyi ko répondre. Aye ko répondre na TV. Ki alingi na ye ba problème ite. Alingi ne ba problème ite. Muto abouara ki ba jeton. Azela ki Marie-Jeanne répondre. Boyoka soni ko ba comédien. Boyoka soni.
boke matanga po boke bwaka na ka ba jeton. Si bato ebele baoboya ba analyse ba communicateur, bato ebele baoboya ba analyse. Avant di pena boye mutu moko ayeli analyse moko boye aboyi na yango. Avant di pena boye communicateur mo ayeli micro aotune ba question ezanga tina abone ko répondre. Mais bino bozana po bayeba bino bolobaka, po bayeba bino bo répondaka, bo memi agitation na matanga. Batuni yo question muki okomi dana ba réponse sans. Boyoka soni. Boyoka ta soni. Ata soni ya mukie po na Caroline. Caroline azaki na ba rankine na bino te. Caroline azaki na ba rankine na pamba te. Caroline azaki kimia. Caroline azaki muta désordre te. Caroline azaki muta ofinga na réseaux sociaux te. Yana babilo musu fesa la bino soni. Yana babilo musu pena otali pena boyo moko oyoki soni avant muta yoko soni yo moko tali pena boyo omi yoki. Oyoki pe a soni. Olati pe soni yango. Bomesana ka lie ya matanga kwa tokuta na biso no sokuna bako yoka ngai me bobimi yo moko ye ko sa charger na mutu na place bozela ka lie ya matanga ya soni boyoka soni bokoma obango na pe bobunda te. Ke bokute na sika mo boye bokepe na terrain mo boye bobundi bobetani makofi. No bosala ngo te. Me makasi na bino eza na ba jeton. So Marie-Jeanne répondaki wana bonge ya botia ngo na mutu a Belleville. Heureusement boye ko répondre bino. Lelo ba comédien bokoma naza bakouk naza boye ngai boye bosala bino soni te. Esala bino soni te. Oye matanga moye ko bundela sila. Oye matanga mozo bwakela ndeko no comédien ba jeton. Boyoka soni te. Bino nde fale kaleba lobela. Bino nde fale kaleba lobela. Pona ba matanga tu batu ba créer des ordres arabino. Na ba matanga tu batu ba banda ba mbwakela e ala rabino. Batu ba créer ba désordre makasi e ala rabino. Bino nde fe ba lobela. Bino nde fale penza ba ya penza ba babandi pena kolobela directement e kende directement pa na bino. Mais comme ba comédien belé ba bangara na bango azo banga na ye koloba azo banga na ye ba bijou la reine babwakela batu ba jeton ba ibutu so basangane so tozi base ya Jérémie wana tozi bananyo ba madebo tozi banani base ya Jérémie ka nyos en fait bazana pona ba jeton bazana pour provoquer les gens. Boza na bolingo. Liwa karete ya bino. Ata bosala semblant na réseaux sociaux. Mais liwa karete ya bino. Bakanda ngo binemi ngo pe bozala nango. So ba pesi yo pe eloko babi chuba embeli o chuba te. O chuba te. Mais lelo likola YouTube, likola vitesse à YouTube, likola ba fan, likola succès boyinana. Mais so ba pesi ata ya Gabi ndenge na Marie-Jeanne baloba na raté. So ba zumbeli ba pesi ya Gabi chuba Marie-Jeanne, au chuba te. Au chuba te. Au sala ngote. Moi parti wana maweza la na motema. Bo lukate bo regretaka kaka soki mutu akufi. Bolo bara bolamu ya batu tangu baza vivant tangu baanda bon moi
eza te ke moto akufi nde bokomo ke matanga comédien na biso boye mais tanga azalaki dès son vivant obanda kolobise te, dès son vivant obanda kobete kara. Non, dès son vivant ozalaki parmi bato babanda kocontribue na shit na ye. Lelo batutu bakoma kocontribue na shit ya Belleville, mais Belleville azala la première na bana basi ya maboke wana, azala la première o amemela biso théâtre na YouTube. Asuka pe bongo ye moko te, abenda les autres, malgré le ekoma nango oyo ekoma na réseaux sociaux. C'est ça ingratitude ezalaka nango na mokili. Mais azwaka quand même temps ya partager oyo ye aza, ya partager oyo mayele oyo ye aza nango na bandeko na ye. Lelo bokoma ko traiter hypocrite, lelo bokoma ko traiter motema mabe, mais soki azalaki na bolingo wana te, alingaki anganzama na YouTube ye moko po ayebaki deja elengi ya YouTube. Alingaki anganzama na YouTube ye moko abenga ta mutu moko te pembeni na ye. Lelo ba Jérémie, malgré bapesaka merci na Belleville te, oko sa population, oko sa monde entier, oko sa peuple, mais quoi nini connaissance baloba nini, oko sa mutu, mais oko sa baloba nini na utiliser terme nini place wana, omiko sa yo moko te, omiko sa yo moko te. Insight na yo, kati na yo, elobele loko, conscience, voilà. Bakosaka mutu, mais bakosaka conscience te. Lelo koya na réseaux sociaux, o ignorer mutu alakisi yo musala. Même na bavi na biso, okoki ko ignorer mutu asali yo koma na lolengo okomi. O ignore na oye lelo, mais yeba okosa mutu, mais okosa nini na yo te, conscience na yo okosa ngo te. Boza batu, bozonga batu, liwa karete ya bino, ata bo vivre na bino na ba conflit nde bozalaka po bo changer te. Mais bo bima na mutu na bino ko boa ke la bat ba jeton. Chacun fait sa vie. Obandi carrière non papa okoli okomi ya bakoupe. Merci, gloire à Dieu. Obandi carrière non papa okoli okomi famille libota. Merci, gloire à Dieu. Mais mutu na mutu tika na position na yo. Bino bo bwaka na ba jeton ti. Liwa Caroline bino wana boka mweti. Boyebi condition ya bouyi-bouyi. Boyebi condition ya bouyi-bouyi. Boyebi ndako bouyi-bouyi ya futelaka na eta ezali. Boyebi condition actuelle ya comédienne na bino bouyi-bouyi. Ya collègue na bino bouyi-bouyi boyebi. Mais bon, tout le monde bongo. Chaque fin du mois, on a $10, $10, $5, Boke foute la bouille, même indaku. T'as la condition ya bouille au vanango. Namuna ki bazaki na live lobby avant-hier moi na msoki fillette mo bo peninae azaki na live po ya omona ta mona alisute. Noki motema. Naoki motema. Soki kuta zaki tanga zaki komona bato ebelete bando benge na tournage. Bongo leona nde misio kufai. Netande boke lela karo. Tandenge bolakisi ba hypocrisie kuna. Lelo bien ce karo zaki bien kabizaki pe na bato babande ko détester sans raison. Bo changer. Musala mwe sangisa bino ezaka théâtre. So mutu aleki yo.
moto aleki yo taleki yo te. Moto aleki yo aleki yo. O aleki yo taleki yo te. Alors vous changez s'il vous plaît. Nauti que la bino réaction ya ndeko Soaz, ya ndeko Soaz, voilà. Par rapport ya vidéo au papa Caleb Asalaki. Nathalie kaka nalobi non, elle a raison. Nathalie kaka nalobi non, elle a raison. Elle a raison. Yaoya Koloba. Elle a raison. Po biso tout au monde ango. Biso tout au monde ango. Na ba matanga nyonso. To monde ango. Jamais bakoke matanga kimia. Jamais bakoke matanga pena bwe bazongi na bon pe na kimia. Eloko mo pe ya mabele kite. Kimia pe zongi jamais. Ezalaka so bake matanga. Retour nango. Et alaka problème. So bake matanga. Kobwa ke la bajeton. To mona yandi mosa ya ko confirmango. Likamba irsi pechanga na oloba. Si yandi mosa ya ko confirmango. Yandi mosa ya ko olobango awa. Ayaka olobango awa. Balanda pechanga sima. Babwa ke la pechanga bajeton sima ba olanda e. Babwa ke le bajeton. Yandi mosa lobango. Mena. Boya oloba na batu. Famille bota. Tolingi désordre te. Nani dea mona matanga o famille bota kendo sa désordre. Botangela biso. Botangela biso. Matanga o bomona famille bota. Eke sali désordre. Botangela biso. Bozala ezalate. E ozalate. E ana matanga moko te. Famille bote kenda osala désordre. Ezate. Eza pasi pe mawa. Eza pasi pe mawa. Eza pasi pe mawa. Alors, sans plus tarder la famille, nanti que la bino, tout la réaction, il y a maman Soaz et vous avez malamu mingi. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci na bino nyonso, karandenge boyebi, irsil botelo la TV, alingara bino, karandenge bino bolingara ye. Donc, to lingara bino makasi, karandenge bino bo lingara biso nzambalola pambola bino, esika nyonso bozali, dédicace, commentaire, karande boyebi, tozara toujours na bizali ya dédicace, commentaire. Alors, petit karana dédicace na nous papa Philbert. Papa Philbert. Et ça, papa Philbert, to maman Philbert. Y'en a précisé, beaucoup, mais la na ba commentaire. Komela ngai kombo. Oza papa, oza mama, komela biso kombo. Namoni commentaire, ya papa Philbert. En tout cas, merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Na commentaire na yo. To dédicacera yo te papa. Sorry, vraiment, ba commentaire il est kaibele to kaka 20 premières commentaires. En tout cas, merci beaucoup pour nos commentaires na yo papa Philbert. Que le Seigneur vous bénisse. Nzambe a pambola yo. Merci pour nous soutenir Ursil Botelo TV. Tika nzamba fongola maramba malamu pona yo. Merci beaucoup. Alors, Sophia Luzitou de mon cœur. Maman Sophia Luzitou, merci beaucoup. Merci pour notre soutien na yo. Le lungo soutenara biso. Nzambe akanisa misala na yo. Mama Florence, merci beaucoup Mama Florence. Nzamba mona yo. Nzambe vraiment akanisa yo. Merci na batutu obo soutenara Ursil Botelo TV. Boza ebele. Papa Kalala depuis Cape Town. Nzamba pambola yo. Papa Kalala Bisonga Willy Biai. Nzamba pambola yo. Mama Emmanuel Malonda. Nzamba pambola yo. Mama Hélène Mupembe. Nzamba pambola yo. Nzamba fungola misala na yo. Mama Moussantou na Nzambe, merci beaucoup. Mama Zedia, voilà. Mama Zedia du Canada, Ottawa. Mama Zedia, Nzamba Salobulamu, merci beaucoup. Le lengo soutenara biso. En tout cas, merci mingi.
Malobezo zanga ngai. Merci beaucoup Mama Zedia du Canada na Ottawa. Nzamba salayo bo la mwebele. Merci beaucoup Mama Emily Lubaki. Merci beaucoup Papa Jean-Claude. Merci beaucoup Papa Emani. Merci Mama Blandine. Merci beaucoup Papa Gilbert. Nzamba salo bo la mon papa. Merci beaucoup Mama Irene Nganga. Merci Mama Francine Lou Vikuka. Merci Mama Albertine. Merci beaucoup Madeleine Aketa de mon cœur depuis Maroc. Merci Maman Nangamoko, Maman Yvonne Princesse Allegria. Merci beaucoup la Mama chérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bandeko Nyonso Obolandara Biso. En tout cas, merci mingi. Naloba toujours bato ozwarata kolanda biso nzambe fo pambola rabino. Nzambe fo il faut vraiment nzamba pambola rabino. Nzamba pambola rabino ba o bolanda biso na ba wifi. Nzamba pambola rabino bozanga ba wifi te. Ba o pe bolanda biso na ba mega. Nzamba pambola rabino bozanga ba mega te potala kaka sambino mawa plein. Naloba toujours sambino mawa plein. Donc nzambe apambola bino nyonso. Ndeko landi biso esika nyonso zali na otikela bino to landa sikoyo. Intervention ya mama na biso Soise. Alors partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Mama Adèle Mokako, merci beaucoup. Nzambe apambola bino. Famille Bota film ekoti déjà kuna Saint-Valentin. Alors film wana ezomona na déjà déjà musuku suku. Donc eza déjà yamakasi. Alors toke dekolanda film ma mère, to partager ka ndenge zalaka. En tout cas, bravo. Na film oyo ucholeka famille Bota, bravo vraiment. Kande baloba famille Bota baswana ate, famille Bota bafinga ate, famille Bota babunda ate, mais famille Bota balaksara force na bango na ba film. Balaksara force na bango na ba film veut dire biso tout total ba film tozalaka wana te pona okende ko commentaire ko fingara mais tozalaka wana pour soutenir ba œuvre ya Mama Bellevue na ba film kitoko oyo atiela biso. En tout cas, félicitations à famille Bota, merci beaucoup. Lo lenge ka to sali na film oyo ucholeka. En tout cas, to epaté lisusu na film oyo année oyo ezala année ya succès pona ba film ya mère et ozala malamu mingi. Tolanda, après Tokutani, à la prochaine. Bisous, Tolanda. Tielanga j'aime, abonnez-vous. Ceux ambanois liboso koti na chaîne Nabiso. Tango za ko s'abonner ko bosa na te. Activez les biso surtout la cloche de notification pour que prochainement Olanda biso et sikano so rozala. Tielanga j'aime à malamu. Tokutani, à la prochaine. Bye. Président Caleb, tout le monde toyoki biso nyonso asali mise au point par rapport ya matanga ya moko ya groupe Sinark Caroline o azape moninga nanga ndene sebino toyebana ene depuis 2010. Donc tant nyonso nga na passé na bandal na nzobe donc to bando zala naye nzobe za avenue et lundi Prince Kassavo to bando zala tout le temps. Mais là on a retenir ba point on a retenir. Et ça, nous, premièrement, alors, on mais on va retenir à lobby, groupe Sinark, mal, tant que vous avez un succès, groupe évangéliste et Yaki, et ben, un succès, comme il y a comme un concurrent, donc groupe Sinark, groupe évangéliste, en tout cas, bah, qui penda concurrence, c'est ma casse, mais bangon de bayamba qui groupe évangéliste. Bayamba qui bango, bah, par moment, peut qu'on l'ongo, peut qu'on semble les sika bango, babandaki kusambela bayamba bango ekenda ndenge wana alobi matanga ya Caroline eza ya famille Bota ekoma ya famille Bota te ekoma ya bakoki te ezali matanga ya comédien nyonso alobi yango. Mais problème eza boye président Caleb à l'époque tant que vous yambaka groupe évangéliste wana olobi ke bokoma ma meilleur ami na président de Vos jusqu'aujourd'hui vous êtes des meilleurs amis. C'est parce que président de Vos azaki na morale a reconnaîtra présence na bino yo au soutenaye et yé a trahi ça yote
c'est-à-dire azala na reconnaissance wana respect wana ke bino bozala bakuta bino bofongola bango mpe maboko et lelo oyo bogarda ba bonne relation. Par là je veux dire quoi? Toza na ka ya lelo ya Belleville na Sila. Belleville ayamba Sila afongolela ye mutema alakisa ndeni YouTube e fonctionnaka. Eza acte malamu te. Alakisa ye bacho sala boye kopesa o boye. Azora même au départ azora même na ba film ya tourna après il y a eu qui posa pa yo kofongola chaîne Belleville a coaché aloba on a émission stoyo kangonda aloba. Ils ont reconnaissance ils ont bien ils ont mabio ou bien malam Belleville sala elo moi malam mais après moto balakisa nzela olazala quand même a formé ce ko ekiri moko ya baba cook ekiri wana nde bakoma ko sasa Belleville lelo bakoma komona Belleville lelo kopamba ba joine ingratitude. Oh so lelo madame na bango azandengaza c'est parce que Belleville moko ba tout comme bana ba chaîne YouTube ba tata banaka ndinga wana mutako zo bango ta fongola bango makambutu mais Belleville alakisa mutema malamu wana Belleville alakisa mutema malamu wana pas si là oyo batu na ye ba reconnaître ngoti mauvaise foi wana ye mona munoko zolo bango mena ba acte Belleville combien de fois fingamo wa même ba collègue ya bango belé sans pour autant ko citer ba kombo ba comme ça Belleville ennemi kaka pamba boy Belleville ça le côté Belleville zala mutema malamu alakisa si la sala bo si la le moni clair a formé batu na ye oh le ba comment ko s'attaquer na Belleville entre autres ba Teresa wana Teresa niveau ni ta fingi Belleville est-ce que Belleville aura pe qui ça te et là ni si la ya aura pe qui ça Teresa te et ça la mate te botika rien donc bango mon gars adversaire na bango mutoyo a fongolele mutema muto ala kisa nzela à l'époque peut-être le président Devos azala mutema malamu yo zala mutema malamu président Devos par l'action mutema malamu on a beau continuer non utile mais lelo ndenge koma famille bote zala na nuti tant ya sali chaîne a commencé au moins impact pas créer babakouk ba comme ko s'attaquer na Belleville ba tu peux ba mawa batali non mono mosi oyo azana mutema mama bete mais comment et comment boy nde ba famille bote peto et biso pe photo défendre Belleville contre injustice ou azo subir bon remarquer bien bat et ça ka batu ya ba abakouk ne ba créer ba problème na matanga souzi banan ba créer tension tomona Teresia tomona abakouk nde ba finga ba créer ba problème donc ça no calme famille bota za équipe moko ya bata kimia so bandité to bandi biso te ozo plus maloba te mais so bandité o laksa bino kete ne bo ke na ngone ya bien te donc biso pe photo ya oloba po Belleville za bato pe balinga ke ebele o ba mayele o ba finga te me ba ka oloba makambo ndenge za un président Caleb donc oyebisi Teresia asenga dina na pardon parce que Teresa va finga na dina la lelo parce que Karo akufi to na ma omoni au sentir danger wana nde ko lobango na TV oui eza mabete mais babilo mususu bande ko leka wana si le tango ba kuki babandi ko attaquer Belleville ou intervenir et pourtant Belleville la bande ko jouer pas no trop aurait pu kopesa épée conseil bo sala ya ngote problème ezate au sengi to la Karo na kimia to lela na kimia parce que eza kimia kimia azaki sans problème. Elle a un problème monté, elle était gentille, elle était vraiment une dame, en tout cas, très simple, tout le temps joyeuse, pour les na kimia. Mais, voyez, baraki, mutema oyo, bino ozalaka nango, eza mutema oyo batumsuba nango leloti. C'est-à-dire que, oyo, nenga la kisingai, nenga na yebo, on a fait na contre, il faut on a comme c'est contre mire.
Allez, boya, bosali blog, bobandi ko finga belle, belle va sala binoni, to lo banane pa, to songe pa, belle va sala binoni. Belle va sala binoni lo côté. Bino monde boluka bokoma concurrent na ye. Donc bokoma concurrent ya belle vie. Si là, il a créé makambo. Il n'a pas créé biloko tout. Pour épée sa force. Bon, on peut comprendre, peut-être il y a aussi des concurrences loyales, ça peut se faire, mais il y a un niveau où vous créez là, on tire au finga, belle va finga m'tende. Belle va finga m'tende ni. Belle vie ba président l'homme ba lobby ba l'homme ba loba ba lemba. Ça dit ba ko ba fan mo toxique ndeka na lobango. Biso famille bota to koya mso ko lela Caroline. Mais to yana kimia. Kebi sande ba kuki. Ba yande na kimia. Comme si to kana biso na kimia matanga nyoso leka awa. To yana désordre te. Mutu pa yo sa désordre azate. Mais to yoki déjà ba jeté bani Marie-Jeanne Bololo lekiti. Et kiri moro ba vandi kuna ba bwa kili ba jeté. To boza mikolo na lobaki yango. Boza mikolo. Boza mikolo. Matanga eza ya bato nyonso nde président Kaleb eza ya mutu te donc abakuku moko to kotia mutu moko famille bota mal à l'aise et ko simba pété président Kaleb yebaka yango benda bango kuna matoi po biso koto to ba civiliser benda bango matoi batika sa makambo buzoba parce que bozo mona ndenge bato bazo kufa ete bino te que non faut quand même boye ba ndenge on se comporter bato ba kufa boye to vali to la musique Caroline a kufi. Azaki na live na ce que j'ai dit mais samedi a koufi et ça la nous sommoté ba makamba boy il faut renforcer sous amitié renforcer unité et bon revenir hein la raison pour dire que non et non on doit changer donc famille libota to en abiso kimia toi famille libota nous sommes une famille to koyana kimia mais baba cook boy ba yango. So vous avez un désordre, bon, on a plus de désordre, mais oh, plus de désordre des intellectuels. Mais tout ça a besoin d'un outil. Donc c'est un peu ça. Pour ça, quand vous avez un calme, et ça, on a côté moi aux adécis, mais la côté famille Bota, il y a famille Bota aux anneaux dessus. Et ici, il y a des intellectuels, il y a des personnes respectables, il y a des gens qui réfléchissent avant d'agir. Voilà, sois un peu calme. Caroline, c'est notre amie. On a la salle à théâtre. Salle à théâtre. Salango batang moko na beta liso na nga. Donc so na lobela mamba théâtre ezate ke na ikabo na salango. Donc na zape na ba camarade pe ope ba sala ba théâtre wana baza. Mais tellement que to sala ka to na ba mso mususu to luka ko continuer mambo wana te donc to la Caroline na kimia. O akoya na mabe akuta pe na mabe mais to za besoin mabe te. To za na besoin des ordres te. To za président Kaleb La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes
sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.